Dis mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, oh dis mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les mininga. Oh dis mamacita. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oh dis mamacita, oh dis mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, oh dis mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les mininga. Oh dis mamacita, oh dis mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oh dis mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nga mbote na bino donc awa toza na makadam ndeka to komaki wana keno toza na makadam toza na commune Ngaliema na prince donc a to na quartier Brikine donc so outi magasin Kitambo aussi sika nzela mai mbala moko oza na do Mimosa Brikine a to na prince makadam oyo uti Mimosa yango uti magasin yango yo place bon mituka oyo ezokende okendela magasin na gauche na biso boye magasin na droite na biso boye OK pompage donc eza ba venir kati ba moni ba moto ezokende boye mituka eke boye eza pompage OK carré gré donc a eza na nzela ya prince ya carré gré to yo kotala lupango eza na makadam donc mutu wa kozwa morcellement oyo ordonna maison commerciale oyo eza na coin na biso awa donc portail yango ya noir et puis na droite na biso awa place parasol oyo ya rouge ezali donc wana déplacié à rozwa donc so rozwi eza morcellement eza pe na ndako mo na kati rozwa eza ndako a une chambre salon donc wana tozo marché na mokie tout à la quartier bon tozo nga toko tana na kati ouais a toko tisiko na kati ya lupango wango donc eza morcellement bazo kata 7 mètres x 21 na makadam donc 7 mètres x 21 place autotelemi awa donc ce ba morcelé to kozwa ndako oeza liboso na biso na gauche awa to kuti bilamba déjà batandaki moye ba longola les até donc toujours travailler toujours to pesa idée na droite na gauche na biso awa ozwa ndako oya une chambre salon cuisine salle de bain ba futara $150 pour na état oezaleli donc ce to bongisi yango na ebike ego changer donc avantage to na makadam mais 7 mètres haut tozoloba ego suka place oyo donc à partir ya maison commerciale oyo tina colonne au place congélateur ekufa ezali liboso na biso ana colonne ezo monana awa donc maison commerciale na sima wana 7 mètres kobati kobanda na maison wana maison moko tina mur oyo emonana awa donc eza 7 mètres et puis moulayi nango kobanda na balabala tina sima endaku ezopesa biso 21 mètres donc morcellement eza 7 mètres x 21 pour ozwa ndako oyo eza liboso na biso ya chambre salon ndako oyo ya monene donc bato bavandi wana tout ça ndako oyo ya monene wana bakomorcele bakokata ndambo donc avantage eza ozwi ndako oyo une chambre salon cuisine salle de bain bafutaka $150 ozwi maison commerciale moko bafutaka $100 et puis donc ndako oyo tomona liboso na biso ya monene bakokata mwa ndambo pour ekoka 7 mètres donc lupango oyo batiango $65,000 légèrement négociable na bandeli 7 mètres x 21
65 000 $, légèrement négociable. Le pan on est dans la Prince, à projet Nyon surtout dans l'opposé avec Sala et au Simba. Donc aux ampes ton hôtel, hôpital, et l'euro Nyon surtout appartement, meilleur commerce. Donc et au Simba très bien. 65 000 $, légèrement négociable. Donc wana tout na kati. Donc morcellement ti place bomona colonne wana bomona ki wana. Le pan yango eza très bien et na Prince. Donc na bandeli ato wana commune ya Ngaliema na quartier Mimosa Brekin sur Macadam. Donc moni mutu ko outi zo matabu et outi rond-point pompage ils ont qui des magasins et qui magasin Zandu Gambela. Donc bitu ka tous les kaka liboso a moni ba ninga ba beti ba immeuble za wana ba tongi. Donc yo pe sur les espaces où les espaces à retravailler. Donc ernyo soroya au kota ernyo sorobima maramutu eza kitoko. Donc wana ba bonne chance na ba o ba roza intéressé pour na lupang oyo. Merci beaucoup. Bisoto Suki Awa, bye bye. Mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus moi ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita.